Leader Amissi, président Hans Lozolo, président Mike Ladishes, Tushababa, Bandeko, président Mike Ladishes, na Hans Lozolo, Baleki, leader Amissi. Leader Amissi, atikali simate azoya. Est-ce que ndenga zoya boye? Akoleka, président Mike Ladishes, akoleka, président Hans Lozolo, tondengenini. Bandeko, nalanda interview moko, ya président Hans Lozolo. Batuna ye, Hans Lozolo, awana poto ndengenini bodondo akaka boye. Tangelanga awa wana poto banani ba humoriste o bazo beta oyo monaka tanga kaka mibale. Non, balabaki tanga ou bien 5 je crois. Atanga ki oya moni o basalaka baliaka pe nango ba beta kape ba show ba invita kabango ezakaka ye na Mike Ladishes. Batuna kiye bongo leader Amissi alobi yazana numwana soko tuniye mboko akoyebisa yo. Alors ngai ndemo na koyebisa bino intil bokene tuna leader Amissi. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Hans Lozolo, bon, alongolaki révérend pasteur Siatoula. Donc, Hans Lozolo, alongolaki Siatoula, la kanisa alongolaki ye, ou bien nabatu mosusu, mais na yokaki Siatoula. Yacheye à part, alobi na génération na bango, na ba oyo bazali awa. Alors bandeko, Hans Lozolo akosaki te. Kilelo ape makate, Mike Ladishes ape makate. Alors bandeko, leader Amissi azamwana. Oui, azamwana. Par rapport ya Hans Lozolo na Congo, par rapport ya Hans Lozolo na poto, ndenge moko Mike Ladishes na kin, Mike Ladishes na poto, baleki toujours leader Amissi. Wana tembezate. Melikambo ngana loba fitir. Bandeko leader Amissi azali teke bayanga noa comédien na biso abima abeta numéro wana azane kaka mais azana mamero mosusu te oya betaka. Mais leader Amissi abetaka mamero ape makapete azolanda lokolo toujours ya Hans Lozolo na ya Mike Ladishes. Alors ba vidéo ya leader Amissi eratakate. En plus ezalaka mukuse eratakate. Donc ezola kisake azo promettre quelque chose to komotanga bango sikoyo to Hans Lozolo komoloba toza misatu oria loba mibale. Bandeko leader Amissi akendaki Congo
na Congo bayambaki na banani akutanaki na banani na ba humoriste ya minene na ba comédien ya minene pe babetaki eloko asalaki toujours musala na ye na poto pe awa bakomi koapresie musala na ye musala na ye ezokende kitoko kaka na poto awa bakomedie neti Meta Pinga akomobeta pe nzonzengi na ye Lidel Amis abetaka pe banzonzengi ndenge kaka Mike la Duchesse asalaka na Anse Luzolo akokobeta na moto nyonso esimbaka yango wana na ye koloba bel et bien Lidel Amisi kala te ye na Mike la Duchesse ye na Anse Luzolo bakokoma les trois Anse Luzolo abanotanga susu dete atabino moko obozolandanga bomonaka pe ba video oyo Lidel Amis asalaka ata oza abonné na Facebook na ete okomona ngo tango mosu na TikTok ata omoni yango pa na ete okomona ngo pa ya motu donc ba video na ye ekoma partout ndenge moko ya Anse Luzolo na ya Mike la Duchesse par là nalinga loba nini par là Anse Luzolo na Mike la Duchesse bakendeke toujours bien ba continuer kokende toujours bien pourquoi parce que bango baza ba humoriste ba yebo sala mosala donc ba kangamba na communauté na biso te ba mekananu kokota na ba communauté mosusu pe ata kutu ya français te ya lingala kaka communauté ya bangolais ezali na yebi na kati ya Belgique bisika baza na ba France basanganaka bangolais na ba congolais na ba fête mais non ezape na ba fête bangolais baleki belé ba congolais muke ezape na ba soirée ba congolais baya muke bangolais baya belé wana eza déjà ebandeli ya communauté ya bangola ya Angola na ambassade pe baorganizaka biloko mosusu elekaka pe ya lingala bakokosala pe na français asalaka bacomédie ne mosusu na bafrançais oyo wana alobaka wana ekokosimba pe na bato ebele donc bango ndenge baza trois wana baza promesse munene ya futur te kaka ya ba 2023 oyo 2024 babando kota na ba communauté camerounaise ivoirienne na ba soirée ndenge bakendeke kaka ya ba congolais bakokosala yango très bien ndenge Mike la Duchesse basalaka mingi na Anse Luzolo bakokobakisa pe Lidel Amis bakokobakisa pe ye po azokende na lire oya bango azokende na ba humoriste parce que soki basali show bakokosanga na bango misato pete bakokozala Mike la Duchesse abimi asali ya ye akepema Anse Luzolo ye abeti ya ye akepema Lidel Amis ya ye abeti ya ye akepema allez intervalle wana batie musique to Karine Mokonzi la Baronne abeti karaoke bon azobala pe bokozwa susu nani ya Claudia Bakisa bokozwa Claudia Bakisa yango wana en tout cas humour na biso ya bana mboka eza na position ya bien siko bango bakter ba humoriste na biso otolandaka
faut ba sala ba show ebele pour Facebook ezo futa bango tia dans le bango bien atezo futa bango mbongo tsalangala na kanisa bozomona industrie ya musique echanza ba CD ba DVD ekita prix bato bakoma kosomba chargement na prix ya se. Alors les King Fally pour passer la nini bon kanisa bien les King Fally pour passer la nini bon tala tango abimaki tango pesa ki succès tango ba DVD zoteka ma chère na sikoyo et comme moins cher les King asala nini a multiplier ka ba concert parce que yebi na ba CD na ba DVD a rezombongo te ba show donc a timbeli makambu avant or que ba musicien mususu na minute yo bazo zela kaka producteur pe bazo contrôler ba pirate o bano ya pirate bazana na retard mais soko tali les King Fally Ipupa ye atimbela donc a beta kapé marate même ikuta beli à l'hôpital à zongi ndule tiako zo congé ma beta ka mingi parce que concert mutezo futa yango pe batike et mati par rapport ya kala et ça la même ya babindele batike za komata pour disque à musique babiloko wana mobule kota. Alors Mike la Duchesse en sous le zolo ba négliger leader amicité azali candidat ya pouvoir ba tiaye na katia masolo na bango to ye moko leader amis a poussa na pa ya ba grand na ye na musala pour na yebi age na été a poussa na pa ya ba grand na ye na musala en sous le zolo na Mike la Duchesse basala masolo bakoko betaka France Belgique bakangi pensa ba week-end ba show en tout cas bien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko le katisana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.